balandi émission mal à l'aise. Balobi na masolo ya net botiki la congomillennium. Ce qui bino boza makambo biso na congomillennium toza solution. Na profiter na pesa bamboki na ngai pa ya mon boss Ricky Benz mpe na maman Jolie Benz, maman Nguli pomme verte, kabi moi sazanga mbanda. Bambota trop pa ya mon vieux Jacques Maïlanda beta na ngabia au petit na yo. Kaka ndenge ezalaka ben fongola nga pinza ça peut être star merveille donc qui n'a profité de passer bambote. Bonjour merveille. Bonjour. Bonne nuit santé. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Et je m'en embrasse, ça va pour ça va te et mon a merveille na CP nano koyambo émission là. Merci. Et ça facilite la mission ba mo minene mais yo penza au ben biara pena pastor en tout cas merci belé. Non, derrière moi, tout le monde merci parce que nous avons besoin pour nos biseaux et pour nous soutenir au biseau. Nous avons besoin de ça, nous avons plaisir, mais quand même que nous avons besoin de considérer voilà, parce que pour rien, tout est robé dans la boue. Du coup, nous avons merci, nous avons merci à patron de la chaîne pour nous chat biseau, biseau d'artiste, c'est bien vraiment pour nous news, na biseau, voilà. Il faut bien nous à la police, il faut bien nous à la voilà. Merci Veille, au ça balande émission mal à l'aise baïba au banda carrière na wapi. Balande émission mal à l'aise, mais enfin banda carrière même comme tu dis sur bandaka, na bandi na ndaku, évidemment tout d'abord don et après na bandi ko bina ba balabala nene zalaka et na travailler na travail pour un artiste avant na travail na génération A il y a président Alain Pela que na tous ces motaga vraiment papa pour na et na travail na prince d'Angola que je salue na travail pour on a travaillé et après on a eu banda carrière on a bien parce qu'on a vu orchestre qu'on a s'organiser la vie on a posé place on a qui la vie la nova. Ah voilà vraiment merci dans la mission malaise de qui merveille parcours on a mes amis et là on dit les poussées au côté du monde. Franchement, mon ami c'est le pour ça parce que j'aime trop la musique, j'aime la danse, voilà. Et du coup, même mon enfant d'Akha, c'est l'examen de conscience. Pourquoi meilleur hobby? Pourquoi? Non, parce que c'est que non. Voilà, que nous avons un bon chaque fin du monde la musique, mais sauf que les Lazara pour nous début la visibilité, voilà. Et du coup, on a mis tout le monde on continuer les titres, surtout pour la 15. Le but est que nous avons bien seul les balles que nous que tant de balles coquilles voilà on a bien na balle plutôt que bien les autres que qui c'est que na balle toto ko bien empêcher le monde je suis bien le mobile monde ya yé pinzalbi qui merveille ya modo tigana robina ya bana libala ko kaya pe bon te bon te que non merveille ya modo tigana robina ya bala non parce que robina peut-être ça ici pour on est tout la reconnaissance voilà alors à bon côté sauf que le revenu c'est là n'a dit que bala mto qui ça na ko binoté mais kobine yango moko automatiquement ngamoko pe age poussana na robota et du coup c'est là et ça et là ko tout que na rocha na mtu na que non il faut notre site avant la bala faut notre na kobine non wa so ça bon so ko ka bala na musique voilà on a dit que va musala non sala et voilà je fais balayer dans bas non mais je fais mon boulot c'est mon boulot ouais ça musala et ça fait ma carrière moi de par exemple comment on a eu ça petite azam mignon azam na mimi le ba copine na moko Rachidine Bundang na pesi ba moto mais comment on a eu na groupe na bino ndikaka yo kaka ndeba bimisaka mingi yo ndikaka aux gens il y a des avantages belé par rapport à ba danseuse mususu na groupe na bino pour ani pour du marana pour le bon ou bien pour
au signer le mot pour le bon payer mais avec pas ça les titres mot pour mouvement que le bosso bien déjà de 1 le mouvement c'est déjà de 1 ba monsieur la beta tala o ba longwa ba contredire ngatu na makamno le ba de 1 maestro na teke mo que o cho simba bisimba simba no na on orchestre no soit yebi que simba bisimba simba no au bien na de 1 on a besoin de et du coup pour moi maestro a papa aga vraiment papa o Alexis na misa ba tolo pour la manière grâce à maestro aga papa pour nanga na fier yo na papa le quoi ye alinganga na yebi pe ka alinganga pe na bingaka ye mo pa ye na pa ye na nga bimsaka yo par rapport à la c'est pas ça je dis non je les dans la histoire nanga et du coup merveille na za mutu na linga musique à part la musique na linga peu orchestre nanga tout d'abord pour na bien orchestre nanga parce que na za danseuse na kati en plus na za moi na moko na kota na bomo na koli na kati ya mouvement oyo na yebi nda kunyoso na yebi tous les 4 accords du coup pour moi maestro so alinga so de monde qui alinga mingi pour na bino so de monde qui alinga mingi pour na ngo ça nga plaisir ya yeba que quand même batata dana ba yeba que maestro alinga mingi sauf que même que alinga biso tout alinga ba maestro biso tout alinga ba danseuse nyonso to ça la biso so même ko to za biso no sa traiter biso ndenge moko mes nda kunya so ko za ba traiter ndenge moko mais mwana ala mayele ni ala mutema ni ana étoile na ye ba ko za ba tsebino ala na mutu ana ndenge ni a briller na ndenge na ye wana za sur le camp présente wana comme étoile na yo chance na ndenge comme ça là voilà et maestro tsabiso mais merveille tant pas na chance mais chance alvi pas na chance mais balancer na chance mais Eliot Clémence mutu ana ndenge na ye voilà. En tout cas, moi qui réponse, mettre du pied sur le tablier, la merveille ya modo à l'objet d'un qui a baptisé et les sons ils ont un collègue na danseuse mususu ya fier ya fali ba binde tikara yo mimo na ndeti yo donc za kana relation moko na pengati na merveille naza voilà na merveille makendele nanga balina zana la minute ko le ba danseuse mususu ngona ba kutana nga ba solaka yo ndeti na pesa réunion ba sa te réunion rosa pe ba mi na ba face mais ndeti ba ta mi na danseuse bene ko mana te mususu ba komele bonjour ko mana te ta ka ki biloko na yo na Facebook na sauf que bato to solana bango baza na roba le temps comme la bango te pe solana ba danseuse bene mais sauf que ce danseuse a commencé na Facebook les appels publics voilà et na appel na bato belé et après na ba danser mususu yo quand ça na yebi bango na yebi bango te to bango ba quand ça na yebi bango na yebi bango te non na bango te non na zo peta on landa bango te ndenga ba bete et voilà ngala se basa na ba côté na mususu na za bato na pe na talaka tout comme bango pe la tala na pe na tala bato mususu ko bango tala na bango fa na pe na tala bato mususu comprendre et voilà exactement que pour ceux qui ceux qui basent la place non de ça que la danseuse va coûter à chaque lundi pour la réunion mais avant elle était là madé mais ceux qui place là nous étaient on ne peut coûter peut-être exemple na tché yo kenda bar mais avec tam ça kenda bar té to ko ta bar moi bon tam so na rendre na bar na ko ta na té tu vois to coûter un peu to tam so milieu frère ta mais avec frère ta ko to tam so na ville mais tam so na boum au moins non mais c'est pas comme ça va danser une chose voilà ba boîte ba ville mais comme si merveille na voilà na kina na bombe na kuta na ba tout je sais tu vois c'est deux choses différentes et un monde membre que rose la merveille ya tout mais merveille na kuna comprendre du coup mais tout sera bien presque la danseuse est belée presque et belée un petit peu d'ailleurs on a parlé tout cela bien tout ça bien mais sauf que na nous ça va te écouter la tête peut-être ben zela la chose à moi différent voilà en tout cas beaucoup de réponses pour la monnie qui tani moi ça na moko merveille ya modo mutamema na mouvement où zala dada longwa non mais mala dada dada longwa non mais mala dada yam ta le babon déjà tu vois pas bateau non yam ta le mettre pépiche avant dans la mbinza nous doit quand on mettre pépiche
na banda bene lambe po toyebi to lambe za mutabinsa ba danseuse voilà ba mettre chorégraphe nyonso tokoma benga bango balambe na bene lambe pipiche na mbinza na pesa kutu bambote oyo dada wana oyo ya longa etikala ndenge yede daya na ye donc balande misoma alaise boyebi réponse mettre lambe pipiche moto wana merveille ya mado question ya moto ezali tomoni bebimisi roulage nde mpena toyebelaka merveille soka obinda biloko wana osalaka mwa lokola mwa nioka wana mbetikaka okoki tokomi te opesi makambo te eza nini nganga wana akufi na ye bien obebisa ebikila nganga jamais akufa ndenge nga naza meme yo akufa ndenge ozala nano mwa motu na nsima oyo alakisazala motu na nsima na liboso na bato soko ozala na motu voilà soko ozala na motu na motu na moto aprotéganga azala na ngai voilà eza nzambe tu comprends aza liboso na ngai aza nsima na ngai partout mpasi nyonso nyata makolo na ngai aza deja wana mais pourquoi opesi makambo te napesi makambo oyo esengelaki napesa tu vois et du coup mpo na ngai na moi to nasali mosala bien mpo na ngai na moi vraiment ke na travaille napesi oyo nazalaki nango tosali bachorégraphie tosali vraiment oyo efali tosala peut-être bato nde eloko etrompe bango moke eza image ya babebani merveille akati sud elongi ya merveille bien peut-être baomonanga nde bien te yango bakokanisa na travaille bien te mais sauf que na travaille nasali bachorégraphie na bana mibale nazwi vraiment ntango na travaille nga mona bino ya bagénérique mais je me sens que générique wana nasali napesi par rapport ya madonna na omoda likolo yamade feza likolo parce que yamade mutosali po ya boye tu vois yamade tika compare yango na générique ata moko te na vie nanga tika pe kokoka na générique ata moko te parce que eza générique moko oyo emarkanga na vie oyo esala lelo mpo nazala ndenge eza boye omoni ndenge eza bongo ata tomati tokotikala ezala ndenge moko te merveille tokomosa na suka mise tomoni eza mpe na répétition idole na oyo ezalaka nani idole nango ezameka nzambe ezalema nzambe mais sauf que nalingaka mpe bagrande sœur na biso babandasala mosala lokola babibisia nalingaka danseuse alelo mais danseuse alelo nalingaka mpe la petite zonta atravaille peu bien voilà bon après c'est badanseuse nyonso batravaille bien beti na mikolo oyo danseuse nde azomarke azobina mpona opesa makambo presque nyonso lelo so etali 4 ans passés 4 ans etikalaki omonaka ngo badanseuse tozalaki su na mwa valeur te na groupe te osala émission no boye oyamba danseuse mais lelo omonaka ekomi facile mpo oyo oyamba danseuse en plus opo oyebaka ata kombo na ye eza befort oyo tosali comprendre eza befort oyo bamerveille baye na bayamado kote tomoni générique ebimi babimisi ta mosu merveille na bango mpe kote babimisi merveille na bango kote babimisi tu vois esali quand même maestre en fait déjà badanseuse ezongi omonaka lelo na bagroupe nyonso bango na préféré badanseuse babina liboso mais komaki badanseuse fo otemaka na nsima voyage bongo ata biso bavoyage ake na danseuse te non amoto aye komisango aye travaille et na profite ese na merci na balider nyonso nde vraiment bazongisi amour mwa bopa na biso bapetite tiere na bango en même temps toya mpe bana na bango parce que bango baza baparent quoi et du coup merci na bango merveille question yanga suka mpe tokabwana tomonaki bapublication ebele ya badanseuse na mpe lokola bapubliaki fille moko boye danseuse na bino moko ezozala base ya nini na comprendre tomonaki bapublication ebele na Facebook ya bamitakala ya danseuse moko mpe ya groupe lokola bapubliaki ye bon otanga kombo te wana eza kaka baquestion namonaki yango tele bon bandeko ya mosusu badanseuse bazopiblie bango eza base ya nini mbongo kaka mpo amona lokola emerveille ya mado azaka mwa motuka na ye nga mpe nasalaka publication kwa mobali moko batini nanga 2003 omoni biso badanseuse toya baamoureuse tu vois okoona makomana na oloba yango ya bagarçon poto nga vraiment boeskize nga bagarçon vraiment ya poto bato vraiment ya poto mais vraiment esu na confiance trop te ya bagarçon ya poto tu vois
et du coup on a dit parce que tu as famille, tu as la congolais, voilà, tu as la congolaise, tu as vraiment famille, tu as la africaine, mais là je suis quand même désolée, mais sauf que monsieur le tu vas mourir, c'est comme si on vivre dans un garçon, on peut trouver que non, un mobile tu as fiancé, tu as copain, mais il y a utiliser peut-être danseuse, tu as danseuse après, tu vois. Et après c'est tu vois, et après c'est tout le monde a fait ça film soit publier danser moi publier la petite vidéo il y a aussi fini vraiment attends que tu as le canabane de récolte mais na savoir vivre dans une vidéo non les sentiments moi na partager na mobile mais ce mobile là peut-être façon considérer et la façon considérer bon tu vois faut que ça ramailler tout la personne to ni atamakolo pour balancer merci vraiment dans l'émission à l'aise de l'émonie la question il y a mais la réponse est à merveille à Mado moi numéro de téléphone moi ma banga et ça mon non on a pas numéro de téléphone on appelle ça numéro de télé ouais c'est bon on appelle ça numéro de télé mais bah tu vois sur le merveille donc on met sur Instagram nangai merveille à Mado officiel bon mon nangai sur Instagram nangai merveille à Mado officiel même beaucoup met na page Facebook nanga merveille ya Mado bon nangai na profiter de ça na ba s'abonner na chaîne YouTube nanga ya merveille ya Mado c'est le chaîne oui comme na moi ça chaîne des amours c'est non toi c'est débrouiller na chaîne merci na chaîne YouTube nanga ya merveille ya Mado et na ça na ba tout Kalaté billet comme Partager dans un stage de danse et Zalaka presque répéta le 16 mars le 16 mars non j'ai déjà après c'est pas tout quand tu na ba page na ngai bon on a déjà affiche à partir de lundi affiche déjà bimena ba billet à partir de lundi dans le teka na ba t-shirt ya merveille ya Mado nous ça déjà non te comme moi c'est pas ma caméraman nanga voilà et ça billet et ça déjà été comme on a profité ça merci mais sur Fabrigas parce que les alates leader après ça on s'exprimer on à la l'aise quand même merci vraiment mais sur ensemble abaxelo et belé vraiment tu peux s'abonner à la chaîne YouTube nanga s'abonner et tout on a pas ça va bien la merveille ya Mado paysage roulage tengamaya parti tout boya le 16 mars le 16 mars merveille dans un espace à Marinis tu retravaille ensemble déjà à 3h du temps mais peut-être chaud Makambuya chaud et on a pas ce programme groupe merci villageois na villageois c'est parce que na zongi sous chacun ba bingola nga chacun comment que maltraiter ba danseuse mususu non même pas ce que là qui vont mais zongi te voilà ba voter là ba qui vote ba voter ba teli nan mututo donc pas c'est ça ba voter là ba che vote ba toi voter là merci na ba villageois c'est na pour nous servir bino kaka merci pour la confiance na bino tout ça ramusala c'est un programme mais ça te répète mardi vendredi mais espace à Marinis station ma campagne station ma campagne ML te répète à espace à Marinis chaque mardi vendredi tout ça on a en plus toi un studio mais je crois un studio à préparer Rada na cible mise en jeu cible ya maestro le 13 juin jour ya anniversaire maestro botama le 13 juin album le 13 juin toza na album ya cible ya maestro bozela le 13 juin biso pe toza na album na biso maestro pesi biso sur chance na na studio c'est moi pour c'est le
dans studio. Non, studio ya la pena ba ta tour kaka. Ah d'accord. Voilà. Et comme album na vie c'est merci. Merci na batuto ba mba cursus oh ba pesa une chance et album wana sikato bi c'est ça comme on merci pour na ça bon que toninga ba on pour la confiance ba pesa na premier album na biso voilà. Et voilà, joyeux anniversaire maman Lisa, bambeto na pas casse d'or, moi ça pembe, bambeto na pas Fabrus matin d'énergie plus et mec qui était à usine bon séjour na mboka papa Issa bon séjour Issa beaucoup bon séjour na eux bisous je vous aime beaucoup.